Coucou, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Gozen Cinéma TV. Je m'appelle Fifi Messiolo, maman ministre, vous me connaissez. Lelo nazo la bino repas. Repas nazo la bino ezali poulet. Nazo la bino poulet fumé. Poulet fumé nazo la bino na manioc. Sans manioc, on est au liaka l'ignoko. Voilà. L'ignoko et puis na moi likemba, makemba ya mobeso. Ezali repas moko na créé bino mo boyebi na linga nanga makambo ya kolamba mingi. Donc na sala pe ba recette nanga. Donc na préparé recette oyo eza pona neto bandi pe ba hiver. Eza pour la malili, bientôt hiver et banda, ils ont recette moko pour tous se retrouver dans nyo surtout na kati. Normalement, la koyo sala ngope na mbisa kokauka. Mais bino mo boyebi na ba confinement, il y a pas vraiment trop de mbisa kokauka. Mais ce mbisa kokauka pesate au sala ngona poulet dur. Na poulet dur et poulet ezala pe fumé. Yango moni na sali. Donc ezali poulet dur bien coupé na tchakongo na moto na sokolango bien na tchongo na moto na mwa litungulu pozaka mwa makasi poulet dur ezali manioc biso toyebi manioc osali yango osokoli yango malamu mingi bien otie mopanzi. Et puis, oyo ezali likemba. Makemba oyo ezali makemba faut ezala ya makasi te ya kotela te. Faut ezala makemba moko dur. Donc ya mobeso. Ezala tela te, ezala ya makasi. Eza création de moi-même. Et puis c'est très bon aussi. Oyo ezali ngai ya makasa, l'oseille. Ngai oyo ya makasa nde eza malamu mingi mpona osala yango repas oyo na sali. Ngai ya makasa faut ezanga te parce que ezo participer na côté ya légumes na vitamine C, c'est important aussi tozala nango. Et puis bobo salate so hiver ebandi ba grippe ezalaka. Donc moi vitamine C c'est important pour nos santé. Donc oyo ezali mafuta mbila. Mafuta mbila, on va faire attention un peu pour le cholestérol. Mais entre-temps, tu peux ça moi mukie na kati ya recette na biso. Na kati ya recette na biso et okota biloko ba épices mingi te. Tu okota ngo aubergine, ou eza aubergine, tu okotia ngo mais aubergine ngo ekozala kaka na poso. Tu kolongola poso te. Tu okotia ngo pilipili mibale tokotia yango pe ba ail, tout le monde sait, tout le monde connaît, tu dis ail nde ezalaka. Après tokotia yango pe oignon, mais oignon tokotia ezala oignon ya normal te ou ya pembe te, mais totia ba oignon ya rouge mingi pete, mais oignon ya rouge. Donc tokoti à préparation. Nini na biso eza na moto. Poulet na biso eza na kati ya moto. Na poulet na biso eza na kati ya moto, totokisaki onka na litungulu na feuille ni totiaka biso moko toyebi, tosalaki yango bongo. Mais tokozela te ekoma poulet elemba parce que tola mango na manioc. Donc tokozwa poulet la biso ndenge ezali boye. Tozwi manioc oyo nayebisaki bino balinioko oyo ya mobeso nde nayebisaki bino tozwi yango tokotisi na kati. Tozokotisa manioko na biso na kati ya nzungu ya poulet. C'est aussi ici. Kokotisa manioko na biso na poulet. Pardon.
c'est aussi si kokota manioc na biso na kati ya poulet tokozwa likemba ndenge na yesa bino likemba mais likemba azala ya mobesu azala likemba oyo etela te ate eteli mais etela moko ya mokie moi moi kwa ndenge ezalaka kaka voilà eza recette moko eza mpona hiver eza recette moko na créé mais c'est très bon toko se retrouver na nyonso tout na kati donc toko se retrouver na likemba na kati aussi likemba na okaboli yango en deux na bani tokotia makemba kaka mibale parce que nasali kaka na poulet moko nasali poulet dur moko. Mes amis, abonnez-vous sur Gozen Cinéma TV, c'est votre chaîne, les chaînes de nous, les chaînes de vous, donc vous s'abonnez à tout moment. Bon, on a beaucoup de recettes, beaucoup il y a nakamwebele et dans la carte bon moi la paix ba film na biso, ba gag na biso, ba cinéma na biso et qu'on s'appelle Sabino Makas. Abonnez-vous massivement sur Gozen Cinéma TV. Bon. Nazwi likemba na ngai na kati yango très bien na paloli yango bien na kati yango na mibale omoni na kotisi tokokotia yango mingi te après kotia likemba na biso nde tolobaki tozwi ngai na biso oyo tolobaki yango oyo totie na kati ezali recette pour la hiver hein? Parce que balobi coronavirus est un danger. Il faut qu'on a toujours comme la moi ba soupe ba bloc à moto c'est important. Après kotia ngainga biso to kotia aubergine. C'est ce qu'on aubergine biso malamu. Angengi okati yango mais okolongola poso te faut kotia yango na poso tozwi aubergine na biso okokata yango na baparti nyonso yo olingi soki olingi okati mike soki olingi okati minene mais moi je préfère minene nakati yango boye nakaboli yango na 4 nandingisi yango na kati ya poulet na biso après tokozwa ba ai na biso oyo nayebisaki bino ai ezanga te na kati ya biloko tokozwa ai na biso tokokata te mais tokotia yango kaka mbeli kosala lokola toboli yango tubi yango kaka mbeli po ezwa ekoma mpona jus nango ebima noki acubi yango bambeli eza nde na bana na bino na kati yango ai na biso natia yango 4 ai eza nécessaire mpona koéviter aussi baproblème ya coronavirus covid-19 donc nabwaki baai na biso na kati après nakozwa litungu na biso nayebisaki bino litungu kaka moko mais rouge nakokata yango mike te kokata yango minene nazwi matungulu na biso nde nayesai bino ya rouge natie na kati abwaki yango na kati attention après nayesai bino e après kotia mafuta mbila me mingi te mokie kaka mafuta mbila na biso yango fo ezala vraiment ya mobeso ozwi yango obwaki yango mokie kaka bamama bobosana te nde nalobi ebele te mokie kaka
On a appelé ça la couleur na katia. Il y a recette na biso et ça système il y a on a essayé il y a saveur pimbo hein. Voilà. Bon moi on attend ici elle bosso ya mibale ekoki ukoko tia mingi te mukie kaka. Après kotia yango nazwi pilipili na biso na esa ebino pilipili ya vert voili bale mais on baliaka pilipili te so oliaka pilipili te n'essaye pas ne mets pas donc d'ici toliaka même pilipili là otie. Après nazwi kopo moko ya mai ya 500 litres hein? Nasopi na kati parce que totiaki manioko pe na kati totiaki pe makemba na kati donc eza obligé eza na toza na posa ebela. Nazwi lisusu kopo moko ya 500 naye kotia parce que eza bouillon ya poulet na manioc na makemba na biso. Bon, donc je vais ajouter ça après. Allez, tozui, on a vu ce tokangi. Mais moi, mon gars, ezangate et les kate, mais ça va, hein? Attends. Bah, maman, je suis pas coca, mon gars, pas coca qui magie. Donc, moi, mon gars, moukier, ce que zangi to baki ça parce que poulet dur, poulet et le sauce makasi parce que toujours na moi mungwa. Donc pour éviter tout ça pas trop hein pour ça mingi. Donc tout recette na biso na moto donc tozo zela sikoyo ebela. Et où me la raté nena lobaki ba mama ezali poulet dur poulet otobengaka poulet soso ya makasi biso toyebi soso ya makasi nazwi soso ya makasi na kati yango bien na sokoli yango na tiango na nzungu na ekozwa litungulu na tiango na tiki yango etoki mwa ndambe komi mwa à peu près pona elemba na longoli yango ale na ekozwa linyoko na biso moko na sokoli yango bien na pilchango très bien na kata yango na koti na kati okokata ngo pe mike comme okokata minene mais moi je préfère kokata minene nazwi linyoko na biso na tie na kati ale nazwi likemba na biso mibale ya mobesu na fungoli yango na kaboli yango na mibale na tie na kati ale na ekozwa ngai parce que les légumes c'est important aussi. Nazwi ngai mingi te muke kaka na te na kati. Na ekozwa litungulu oya motane donc oya rouge oya ezarto comme que tokolo ba rouge comme tokolo ba mauve normalement ezali violet mais tobeka ngoka ya rouge ozwi litungulu la moko okati mpe minene na bwaki na kati. Nazwi bambuma ya ai 4 na toboli yango po jus ebima rapide na bwaki na kati. Nazwi mbuma pilipili mibale peut-être yo lera pilipili te ne mets pas soko lera pilipili ozwi pilipili mibale nazwi na bwaki na kati. Ay nazwi mwa mungwa na ekotia parce que soso na biso ezalaka déjà pe na mungwa mais pour la éviter makamba ba mungwa makambe belebele na tina kati. Na ekozwa mafuta mukie kaka ya mbila po epesaka juste couleur na bwaki na kati. Faut ko banga pe ba cholestérol par rapport ya ba mafuta mingi na bwaki na kati. Ale nazwi mofinuku nazwi mai 800 nazwi mai mesure ya 500 litres na ekotia na ekobakisa so mwa ndambu
natie na finiki yango natiki yango siko etoka kotoka nango ekozwa mwa temps parce que tozozela pe linyoko ebela tozozela pe likemba ebela donc ntango ebeli bongo esangani après tokotia yango na sani tole donc na kati wana okuta nyonso okuta soupe okuta ngai okuta mwa poulet wana siko naponi mingi poulet fumé parce que ezaka na mwa solo moko boye ya kotumba nde saka bien mais ce solo na soki pe poulet fumé eza te okosala yango mpe na mbisa kokauka bamamo balingaka mingi mbisi balingaka mingi bambisa kokauka okoki kosala na yango bon mpona koyeba recette wana nasali ezali recette na créer donc chaque mois na créera nanga recette nanga parce que nga nalingaka kolamba mingi donc nazala na créer nano na ndako na meki na laksi bana bameki oh c'est bon maman so eza c'est bon te na continent te so eza c'est bon nasalaka susu donc naolakisa bino recette ebele pour la saison tobandi kokota saison hiver esengaka biso mpe tozalaka na mwa recette esalaka biso malamu mingi mpo bamalili ntango ezoya fo komela mpe mwa basupu banini donc mwa linyoko soki ezali na kati mwa likembe ezali mwa supu ezali mwa ngai donc tout wana eosala biso malamu mingi nasengi na bino nyonso tu bafanatike na nga et puis na abonné na biso ya Gozen Cinéma TV s'abonner vraiment massivement abonnez-vous massivement eza chaîne na bino chaîne na biso ya YouTube makambo nyonso tu oyo balinga bamona nga bamona nga sute bayokaka nga te donc s'abonner na Gozen Cinéma TV na kati ya Gozen Cinéma TV bokuta susu théâtre film gag makambo ebele nazosala donc ya bokuta nyonso na kati s'abonner botia commentaire si ya souci bobengi nga ya mon numéro 07 51 56 27 18 se bobengi nga et ozala bien la mosusu pe nde na expliquer au comprendre te tu m'appelles obengi ngai nakamati na expliquer yo ndenge nini soki okosala yango façon okosalela façon okosalela donc mpo bamama mosusu na mosusu bakomprena te dimension ya mai ekozala ebele ekoleka mafuta ekozala nde nini bobengi ngai nde nalobi mai kotia mwa ebele ata 1 litre soki olambi yango mwa ebele surtout soki oyo kotia yango comment on appelle ça manioko na kati obakisi mwa 1 litre parce que normalement recette oyo ezali fo soupe etikala soupe pe monana kolamba yango mingi na banzungu yaka mwa libulu mpona soupe ezala fo biloko enajaka na kati mais ezala na goût ya bien donc bobenga nga s'abonner massivement na chaîne na bino Gozen Cinéma TV c'est wabino Fifi Miss Yolo Mama Ministra donc à suivre nazozela soki supu na biso ebeli comme ça nakamati nalakisi bino mpe ndenge tokopresente yango nde mpe tokolela yango ndenge mpe osala biso bien donc abonnez-vous massivement nasepeli mingi donc bozala nga naza wa bino à tout à l'heure.